Misu na misu binanga nzete kulumba yobe chana nuboye kamikaze mapendo babilo nanga tu oyo tonight tala route bimia avec beaucoup de production Robino Mundibo à Terchage de l'Angola puisque ça fait déjà un temps au Kitaraté d'Angola tout le monde a déjà un spectacle au PESA au Tondi Samalvala en mois de décembre parce qu'on est au revenir les autres on a besoin de comprendre à part la surprise au Rokino Robomba et l'enginin au Bafano Yangola va retrouver tout le monde à Terchage dans les Lunakati Yangola elengi on appelle ça en 2020 na hôtel Accor Arena elengi on a auto pesa ka na anuyo na sali tourner na sali 20 dates na Europe na Europe mobimba na sali 20 dates yango même elengi yango na yena na Luanda elengi o ezangaki bango na batangwa ba misu na misu ebima so talaka okomatanga siko en live na yena ba Freddy Mbolongo na yena équipe mobimba donc ba rythme jinga batutu pour na kopesa spectacle bien quoi. Tout le monde a déjà mais akei o lelo ba yeko yamba yo ndenge public ko etondia na kati aéroport et lobelo ndeni na production par le non ngamo na yebaki ke no to koleka na bisuka soit to kena bisuka na voiture mais na moni ke na zapena na ba fan na Luanda bat balinga ngai ouais le sénateur parle tout dit le fort nandimi voilà donc ça se sent que ça bien ouais kitoko voilà il a dit que non motivation on a qui la partie motivation ok ya vamos El generalissimo Papa Chic Le sénateur parle tout dit loup. Le sénateur parle tout dit loup. Robino Yeyo Masoli Andeni. Rendez-vous le 23. Mbotela bino bandeko balandi émission na bino eyinda kaka avec votre humble servante Gabriela Ilondo Mbokelengi bongo to kitaki mana ba Vision TV na aéroport international 4 février vraiment pona ko ya ozwa musicien o babengi na koma Robino Mundibo la kaka Choucha lumière ngabenga ka lumière d'Angola la reine o vraiment apesela mama solongo ndenge za la kaka les Choucha d'Angola Mbokelenga benga ka parce que biso tomatisaka toujours volume na événement nyonso na masolo nyonso bonne nuit comment na sala ngama waja parce que yo a toujours na même information taloka 3 trophées successivement vraiment au Choucha eleki biso na kata Luanda awa na minute ba biso muninga sala œuvre malamu il faut betele maboko tous la ba égoïsme et tous ba égoïste te tous la mitema mabete na monde vraiment pardon dans le bébélé bonne nuit maman langa bonne nuit oui d'Angola wabi événement le 5 novembre événement nini. Merci beaucoup pour la parole. Merci na ba internaute noso Choucha lumière Kande Babi to yamba Papa Chic Robino Mundibo ils ont un message na ko lancer na ba ono so balingara Choucha lumière le 5 novembre ils ont événement ya ko agradecer ndé toza la kati Angola ko agradecer et la kisi ko remercier tout le monde pendant la carrière ya Choucha lumière na kati ya Angola awa donc on a ça cet événement le 5 novembre na Junior Amorum ba onyo so balingaranga na bengsi bino boya ebele malgré sa soirée convite so za na convite au kota te à part ba journaliste na ba artiste donc wana ezali soirée na bango de tibino boy bo soutenir ranga na cette soirée au pour donc remercier mutunyo so mutunyo so kanisa Choucha za ko remercier na remercier tout le monde parce que musalo to salaka ezali facilité au ça ça événement o yambara batu ba mise ba sunga biso ba carrière na biso pour l'auto comme batu batu mususu na ba prière na ba remarque na ba et surtout remarque Choucha vande la pena remarque na lingara remarque yango de sala ngai nazala o nazali yango vraiment na bengisi bino le 5 babi teni exiger za karaza na veste na yo pour veste mutunyo so za na ngwe teni de la ville parce que ça m'a trophée c'est mutu tanga zo kota on senti que messia teni de la ville hein teni de la ville ba journaliste tanga zo kota na talent surtout yo Nicolas talent na ngwe ko na veste ouais obeni moi chino na kitoko
Excellent volume. Moi, qui sont toujours volés, mais ça la babi. On a nani, madame Nino, il y a des journalistes, c'est ça. Donc, tenue de la ville, et ça a toujours moutou, Azalaka a toujours présentable. Na Robert vraiment Urbain Gazeza, o Azali Moko Tambola Rapenia, na Chucha Lumière, il est pas au sala, toujours organisation et qui Kitoko. Moi, il l'obasoro retourne à Eba. Ah non, avant. Babi, c'est mon nom, comment vous me parce que Babi Kofi d'Angola, ça vraiment. Mais je suis on a Kofi d'Angola. On a Kofi d'Angola, Azamikolo, Abara, mais les locaux comme Tambola, c'est qu'on a. Na Urbain Maxola ngwezanini do yo bimisaka ko bimiso tiki to nento bazakaka bazali nga be banana batute nga penya na ko be bana muteso mo ki babishu sana mutana babe bana luko landela susu ayaki nenga kanisa na musika comprendre pembeni et puis ça toujours que tout yango ba komaka penya na rando mais en réalité tout le monde nazalaka na bien pendant un temps ya rotonga te nazana temps ya ko salo mabete mais na temps ya ko créer pe na lingara bolamu ya ndeko nanga ekende liboso donc yango nazane Kofi pazali bango mbakangi TikTok ba babeta ba ka ba 13K ba 20K pe ba idana yanga eza ba idée nanga oh Choucha s'il vous plaît Choucha ba idée ya yo mais tandis que ngana yebi ke lelo so Kofi d'Angola zo bima zo régner ba beza idée ya Junior Timba yo comme so idée non ndeni idée nanga ah bosala biso bopoani omoni tant Kofi ataki talon ngam na benga ki penza yé azo landanga bara na ye na pesi valise nanga na pesi veste ya mwana nanga na pesi talon nanga Choucha bino makambo boso nango na Junior Timba la bi pe abara confirmé non lo bango bien to ça lo polémique té mais to lo ba vraiment que abara lo bien ngo bien parce que dans une émission na ye dans une émission na Junior Timba mais alo bien ngo bien que non idée ya Junior Timba alo bien ngo vraiment bon lelo so na obima Kofi d'Angola les Junior Timba problème ezata sara mutu nyo soso pembe na mutu non il faut pesa ka maramote merci Bonoti ya comment on peut mettre Chucha Lumière vraiment na bi que ça la bino moi bien est-ce que yo po yepe ka ba fula yo po ça la peine ngeba msusa na polo ba oh te nga na fula ma déjà na zala yo mon étoile les étoiles les groupe na ngai na zala mutu ba groupe belé les étoiles les groupe na ngai oza ndumba ndumba na arezala allez tinangola banzonzinga ezate siko ba groupe belé ba groupe on est nini c'est ko oza na identité moko te naza identité ni elongo pesanga na minso mais yo mutu ba groupe belé mais nga biso to yebelo na les étoiles ya mama étoile na les étoiles na yaka comme invité ah bon na yaka comme invité bon na minute siko et pas lumière bon na minute pas Chucha Lumière yo mo yebi déjà benga lumière et là aussi ya batar suba mo ezate dans lumière d'Angola yazo pesa lumière donc mingi mitolo belaka revenir mais en moko les 5 babi les 5 ne makambo dans les bato bien boyo kaka même kolomba kota Junior Choucha babi yo vraiment kota nos ana kisi parce que kiswana vraiment tika botika ngalo ba vérité parce que mboka elengi ngana indi saka parce que mission ngeza eyinda kaka na indi za pena matisa toujours volume babi yo ma ba événement non nyonso po ani ba boss ba yaka parce que yo za na kisi obenda bango na ba système bani eza problème te bango be ba benda Merci cet événement. On va continuer ça le 5 novembre. Cette ambiance, ça ira vraiment bien. Merci à toi, Abba Vision TV. Là, on continue. Toujours volume avec Robin Mundibou. Merci à vous. Et pourquoi pas lui-même, le sénateur Paulo Tidoul. Et mon CG Balobi Bongo, CG à Makasi. Babi mon Gérard Makasi. Non, pour tout. Papa, yayo leki. Tobe takati.